compatriotes ba mama Congo na pesi bino mbote mingi na zongi lisusu awa na message na lingi na pesa parce que ba recommander nga yango il faut na lobela bandeko epai bazali bayeba na ndenge makambo ezoko salama na kati ya mabele anti Congo avenir ya Congo avenir ya bena Congo ezali wapi sikoyo et par rapport na arrestation ya Vital Kamerhe. Alors, qu'est-ce qui se joue là-dessus? Ou là en dessous? Ezali problème, hein? Il y a Tshilombo. D'abord, il faut boyeba, IDPS asalama se quitter. Parce que bazo kulia yé na cessé IDPS aza na distraction monene. Tshilombo aza déjà zigouillé. Alors, qu'est-ce qui se fait? Et bandi soku bolandi vidéo. Oh, bobengi vidéo, il y a Henri, comment il s'appelait là? Henri Magique. La bouche de Joseph Kabila. Makambo zokoloba. Eza makambo très grave. Très grave, bandeko. Tozana Kinshasa. Tomi bongisa. Parce que coup d'état, et l'ingé qui est salam avant-hier, au lobby. Mais, va faire atténuer en haut. Coup d'état. Botuna Tshilombo, yeba Tshilombo za wapi. Et pourquoi arrestation ya Kamerhe? Arrestation ya Kamerhe ezali pour a dénoncer Tshilombo pour que ba tienne devant la justice, va faire des choix et pouvoir ékende na président et Sénat. Voilà le jeu qui se joue. Voilà le jeu qui se joue. Kamerhe a dit très bien pourquoi Andimi, Ndima, pour que vous dénoncez Tshilombo, tout soyez plutôt en fragrance. Parce que le coup d'état, donc confinement, je reviens encore, confinement, il y a Gombe, et ça, militaire, Tutsi, il mercenaires français, mercenaires belges, mercenaires américains, bazaba tondi kuna mingi yangwana ba confina kiango pour que tango ba kotelama peuple azala na kidiba basi basali déjà coup d'état et puis makambelali dans la situation ezali awa situation ezali très grave totelama to bima na balabala alors to bengana parce que ba tuti baza armé na Gombe. Bobanga minduki wana te. Soki baza 1000. Mais bistoza 11 millions kati ya ville ya Kinshasa. Soki baza na Gombe. Alors Gombe ipesi mu Congo na fleuve Congo. Bobare bango nzela à partir ya boulevard 30 juin. Toko to sala bitumba. Parce que situation ezali a Kamerhe ba kopesa ye liberté provisoire. Étant donné que Assi a passé déjà ba secret nyonso basali na Tshilombo po bataye en flagrance parce que ba mongo nyonso ba yibaka bango mibale na Tshilombo. Alors omoni Tshilombo ndenge na famille na bakumi na liboma ya mbongo. Kamerhe akukufa ye moko te. Donc andimi yango sciemment pour que batia Tshilombo devant la justice va faire des choix comme constitution na bino ba tout ya lukuta et en cas de vacances à président de la République automatiquement le président à Sénat à sali intérim. Voilà les jeux qui se jouent. Balian qui va saler un coup d'état forcé avant-hier dans lobby rataki ma puissance mususu va faire tie kanambe ba pese mise en garde soko sali yango okomona o basali Kadhafi. Donald Trump a télémi yemoko en personne à Robi. Si tu essayes, tu verras ce que tu verras. Yangwana na kuwana balungwe basali scénario oyo Kamerhe a dénoncé. Donc bakangaye a se faire humilier. Alors comme ça a dénoncé ba dossier nyonso banda akuma secrétaire ya président to bengaye directeur ya cabinet. Ayebi ba dossier nyonso ya ba mbongo ba yibi ensemble ba détourner
détourné te bayibi ensemble babomi ensemble na est bakotisi ensemble makambo ya Ebola makambo ya coronavirus. Alors voilà le jeu qui se joue là. Binu ya IDPS bon mon a lisusu te que Tshilombo aza béton Tshilombo aza lisusu te. Vous ne vous posez même pas de questions Tshilombo aza wapi. Vous ne posez pas de questions Tshilombo aza wapi. Alors ceux qui te commis to barre bango to salibi tumbate. Le pire nous arrive. Le pire nous arrive dans le sens que ceux qui battent tous à travers Alexis Tambwe Mwamba comme président, sachez bien que c'est fini. Il nous faudra encore beaucoup de temps pour tous les choses dans ma casse. Il y a Kubunda, Tobenana Batutsi Oyo. Voilà l'occasion qui nous est donnée à soulèvement. À partir, il y a les Lobandeko, Bobanga et Lokomokote. Munduki, Nyonso Rozoa. Ezali, Munduki. Batutsi na ba militaire wana Nyonso Bazana, Gombe. Confinement, ils ont le couteau, ils ont sabino que vous la confinement général pour que Nabutu, pas Bimilabino, pas Bandoko Bomabino. Bandeko, Botinda, Odioyo, surtout, Kinshasa Bazala, pas vigilant, mais Bazala, Otolubaka, prêt à la guerre. Il faut attaquer au lieu d'attendre. Il faut attaquer au lieu d'attendre. Chers amis, chers compatriotes, ma maman. Bon to banga eloko moko te mabele eza ya biso bango ba kotili biso na kati ya ndako nyoka soki akoti na ndako il faut yo mukolo ndako boma nyoka boma yo te botelama lelo tozali jeudi lobi nan moto yo Alexis Tambwe azokota na parlement po akosa bino motif ye bango bayebi mais bino mozo yeba te. Alors faites tout pour que cela n'arrive pas. Parce que bakobimisa Kabere bakobimisa ye ça jeu pour alubaka na lia kinga mokote biso na président pour kabula ka bambongo ye azu ya yenga pe na zu ya comment vous condamner kakanga. Alors bako trouver argument wana solide nde bako destituer comme nani Tshilombo et puis tant bazoko destituer ye a commis déjà sans valeur. Maintenant place étikali vacante batie batuti et puis batuti babandi ko kozabi. Chers amis, bandeko sur place na Kinshasa totelama birumba pasteur bokanga ba église to kene bitumba soko za pasteur congolais tika église na yo yo ambongo toyebi bien que za kolabo ozo sala pona batuti. Alors bokanga ba église to kene bitumba Bopanza nyonso bozali bandeko totelama, il n'y a plus à attendre. Par contre, il faut sikoyo bafuta. Basi babimisi ba famille na bango basi bakenda. Bango batikali bango moko. Patrick Kobebe na bango. Je vous dis encore que moko akobimaka jamais vivant. Ba ennemi bandokyo nyonso bakoti. Ezala mundele, azala tous. Lukula koti akobimate bandeko. Bolata kanda wana. Ba maman tolata kanda wana. Lukula basali confinement, alors bloqué Gombe, muta bimate. Mutuka ile kate. Guerre bandi lelo. Guerre bandi lelo, soulèvement, pas un soulèvement, c'est la guerre. C'est la guerre, il faut attaquer. Il faut attaquer maintenant. Il faut attaquer parce que bakutiela bino basoda lobi tango bazoko déclarer na nani Alexis Tambwe na mwasi na ye Janine Mabunda bazoko déclarer. Donc bakutia ba militaire partout. Bino soi-disant ba élu, ba bingi bino ba député, bokende te lobby. S'il arrivait que vous yokite mais bokende te parce que makambo eza malamu te, bitumba ekumi ya kufungwama, il faut tout s'il ça ba tout. Lokula ba koti na mabela kimbango. Kimbango akulakisa bango, akulakisa bango. Akulakisa bango. Ba maman, bandeko, chers amis, cessons de faire du théâtre, soyons sérieux. La guerre est maintenant ouverte dans la maison même. Il faut tuer. Il faut tuer dans la guerre, il n'y a pas de pardon. Il faut tuer. Azala mundele, azala nani. Ba indien wo nyonso bazoko sakana. Tout près wana na clinique na Gombe wana tango ari soki ari magique soko azon la kisabino clinique que il faut boya ba vaccin awa. Nous ne sommes pas là.
pour nous faire livrer Naliwa. Nous ne sommes pas là. Bah maman, vaccin est cotaté. D'ailleurs, vaccin est sous tête de Bitumba. Il faut tout bunda. Tout ce Sabatouti, tout ces églises catholiques, non, l'ambassade d'Union sont tout attaqués partout. S'il vous plaît. Ça, message on a battu loba. Parce que ndeko a lobby, je passe cette voie-là. Alors que message on comme la Congolais, nous qui visika Azali. Azala na katia Congo. Azali banda. Bitumba sikoyo ifungwami. Tobange loko mokote. Tobange loko mokote. Bangonde bakoti. Bayo kuta biso na ndako. Biso na katia ndako ifoto boma bango. Et loko moko bangi zate. Milimo bakoko ezoko obati la biso. Tozala bitumba. Voilà tos mingi. Eza makambo soulèvement mais teme eza déclenchement ya guerre. Déclenchement ya guerre na yeb chibino. Eza déclenchement ya guerre. Il faut attaquer tous les étrangers, qu'ils soient indiens, pakistanais, libanais, belges, français, allemands, tout ce que vous voyez, église, nous sommes en guerre, brûlez tout. Brûlez tout. Matine va pour appeler ça binu message wana. Voyez ba que Kamere eza farce basali. Po baluka koma ko kanga kilombo. Voyez ça battu la binu ya ide personnes qui va combattre bazo lala. Bazo kosa binu. Dans la jeu, balingba sala batuchi, balingba sala bino. Alors, natiki bino en tout cas likambo ekene musika pour que lobby toyeba que pour sceller na batuchi. Butu alelo tola la tête, préparer la guerre et attaquer. N'attendez pas qu'on nous attaque. C'est nous qui devons attaquer. Milima bakoko izana biso, bulu shekemba uye moko atelemi. Mama kimpa vita pour sil sabango. Mukula bakoti, bayebi bien que bakomi lukula mpese à côté na mulanga mafuta, mansala et komi kilo. En tout cas, d'ailleurs, juste qu'on appelle ça bien le message, wana, bokabulango ekende Kinshasa balala lelo te bitumba izali. Bitumba tumba ndiango, exact pas question à soulèvement. Exact bitumba à la guerre, c'est-à-dire pas on se prépare, il faut attaquer maintenant. Il faut attaquer. Biru nanjili, bobare pon yanjili muto lekate. Bana Masina, Bana Kingasani, Nikonga Bibwa, Boza, Bare Kuna, aéroport Mutabimate, Mutabiba Akotate, Abimate, Bo Bare Nzila, Bitumba Izali Nzela Izaka Moko. En tout cas, Nyoncho et Salama, Milimo Bakoko, Ezala Nabiso Mbulu, Kemba, Mama Kimpa Vita, Bamoko, Bazana Biso Toko, Bangelo Mokote, Engeta.